tenue ya bascout yango topusani liboso na biso tozali Ratelki Belgique tolingi o se présenter nano opesa biso kombo na yo pe oyebisa biso soki oza na fonction nini na kati ya mouvement ya bascout. Merci mama journaliste. Ngai kombo na ngai Papa Lema Matondo na scout babenga ngai chef pan docile. Donc na niveau ya fonction naza na niveau équipe nationale nazali chancelier national. Nde na molulu na biso le 12 septembre nde toyaki ezali mbotama ya Papa Simon Kimbangu o Liputa pe ezali mokolo o bakangaki ye ezali donc date moko ya plusieurs manifestations mais au penezo ko épinglé pendant la journée de naissance o ya Papa Simon Kimbangu ya Liputa po botamaka le 12 septembre 1887 awa na mboka Kamba nde yango date wana Papa Simon Kimbangu kiangani lokola momesa na bango ya lingomba na biso apesa date wana na bascout ba Croix Rouge Chorale C Chorale Centenaire pe na ex Lopori les 5 mouvements tous a regroupé na date ya le 12 septembre. Ok, merci papa. Bongo sikoyo programme ezali nde nini parce que toyebi na lingomba biso bakibangiste ba manifestation no c'est 3 jours. Alors bino toyebi te bobongisi nde nini ko banda lelo kino tokokisa 3e jour programme ezali nde nini. Bon, merci. Pour le programme, première journée, il y a un koleka. Les journée où tu passes troupe en revue, tu passes mukonzi lokumu tu ba hymne et beti, hymne ya international ya bascout, hymne international ya Croix Rouge, hymne national ya RDC, ya Brazzaville na Angola. Ne tu beta susu hymne ya drapeau ya bascout international. Oba uti ko betela biso nzembo ya lutalibande letu nde yango namoni ezalaki na cadre ya animation ya journal lelo. Première journée lokola ezalaki journée ya eleki ezalaki journée nde tolobi ya accueil ya troupe à revue nde lobi toza na Ntinsani donc toza ba scout na momesa na lingomba Ntinsani ezangaka te lobi tokoleka na Ntinsani nde na 3e journée ekozala clôture ya Ntinsani pe clôture ya cérémonie na biso lokola tofungolaka première journée tokanga fête na 3e journée wana nde tokosala susu ba hymne ekobeta nde tokoferme les bancs nde fête na biso kosila nde na suka nango Ntinsani pe clôture ya kopesa ba fleur pe ba coupe mouvement ya bascout nazali financier général chef épervier comme on a chef épervier vraiment journée lelo zali journée lelo ya esengo mingi mama journaliste mbotama ya Papa Simon Kimbangu 100 ans 100 ans de 100e année na ye mpona mbotama na ye ezali 134e année na ye ya mbotama lelo ezali tout à fait centenaire na biso centenaire ya biso bascout vraiment toza na esengo mingi malgré mikakatano toza nango bascout mingi baye te mpona makambo ya covid-19 bascout ya poto baye mpenza te bangolo baye soki 7 pamba soki 4 Congo Brazzaville mpe baye kaka mwa ndambo vraiment toza kosambela kaka papa abongisa kaka mpona année prochaine 2022 ntango mosusu bakoki koya mpo ke tosepela elongo na bango bato baye moke baye mingi te mais tu vois pilipili ya moke eswaka tolukaka quantité te mais tolukaka qualité oyo emonani nakoloba tout à fait qualité vraiment na ngolu ya nzambe ndenge tolelaki awa na ntongo epa na ye
ye moko akobongisa mpona année prochaine. ezali nini vraiment mokolo ya lelo? mokolo ya lelo eza mokolo monene, eza mbotama e disparition ya papa Simon Kimbangu. Donc abungi mpe amonani lisusu kuna azongisi molimo awa abotami. Donc eza mokolo bapesaki na biso mpona kofete ni yango tofeteke chaque année. Eza vraiment mokolo monene, eza grand miracle oyo esalamaki moto oyo akufi na botami les même heure et même seconde. Donc eza vraiment tokoki koyeba nombre effectif ya bascout oyo bakutani lelo mpe toyeba origine bauti ba différentes villes ou bien bapays nini? Merci na motuna na yo mpona koyeba ndenge tokoteli na Angola bakotaki 8 personnes, bamisusu bakotaki ma vie nini frontière eza kokangama mwa mikakatano bakutani nango, bamisusu bakomi te basukai na nzela. Na France toyambaki chef moko auti France, tuna nini na Brazzaville toyambi une centaine bauti na Brazzaville. Na Congo Kinshasa toza pe donc donc 200 personnes bauti Kinshasa. Na Angola non Angola c'est na lobaki bamisusu bauti Mwanda na dio effectif na bango te, bamisusu bauti Boma, bamisusu bauti Kimpese, bamisusu bauti Mbanzangungu e bamisusu bauti Kasangulu nde toza na bango awa na mboka ngai vraiment nasepeli mingi malgré bato baye mingi te, mais bato base tracase bamosusu baye na makolo mpona koleka bafrontière wana mpo kaka baatteindre nkamba Jérusalem. mpo lobiko na biso ezali awa na nkamba, twana esika mosusu ya kobikela te, twana passage place mosusu ya kolekela ezali te apart nkamba Jérusalem. kaka awa makambo nyonso ezali kaka awa, bao bayebi yango te etali bango, me fo baye bakososo bakoya kotanga bakoya kososola ekoma to ya solo. Mama tozo kosepela anniversaire ya papa pamba te oyo ya papa Simon Kimbangu Kiangani. D'ailleurs le 12 octobre lisusu wana ekozala tout à fait mbotama na ye, date na ye oyo ya mbotama akokisa 70 ans. biso nyonso tozali condamné toya lisusu awa mpo toya kofete ensemble ndenge akati gato na miso ya bato nyonso. Mingi bazwi te, mais mingi mpe bazwi mpo moto nyonso akokolia yango te, pamba te population oyo ezalaki awa elekaki mingi. Vraiment ye abongisa kaka mpona anniversaire na ye mpo toya koseplisa ye, mpo soki ye asepeli biso tozwi mapambo ye awa na kati ya parce que le mouvement scoutisme est un mouvement international. Toza na l'État, toza pe na Lingomba, topesi mbote na bascout nyonso ya monde entier. Topesi bascout ya Belgique mbote. Eza na ba chef toyeba na bango kuna ba chef Ten Mésange, ba chef Pélican, topesi bango nyonso mbote et topesi bascout nyonso ya RDC mbote. Pe pourquoi tobosa na bascout Angola na ya Brazzaville.
Procès nanga papa Cardeli Likeka totem nanga Piton Asidi. Donc toyaki pour na fête ya 12 septembre oyo ya Tigre France abengisi biso mpo baskuti nyonso mbongo entier. Moi tant etikali moke mbote na opesa baskuti tout en général na mokolo na mbote mpo journée eza biso kimbangisa me tofete na bino elongo. Pa bao batikali bano kimbangiste na bahomonerie na bareligion mosusu tepesi bino mbote. Fête malamu. Pesi mbote na ba chef mosusu kola chef Somo azwi temps ya kokoma awa te mpo COVID-19 ezoko boma bango kaka moye baya eza te me biso bato tokomi toza na esengo baoyo bazwi te moye kokoma awa na mbala nsima tokomonana kaka nzambe akobatela kaka biso. Ok, merci beaucoup papa. Ok, merci na yo lokuta na remercier yo pe mingi na ndenge penza opesi ngai opportunité ya kosolola na yo na kati ya mission na yo. D'accord papa. naza mangouste edu maniongo zola mangouste edu donc eza ndenge ayo motie kompana navandaka na Brazzaville nayaki mpona fete napesi bandeko nyonso mbote esali na bango ya monene ya moke te ya monene na baoyo nyonso bakolanda mpe na baoyo nyonso balataka tenu oyo ngai nalati vraiment losako na bango malgré kokoso mais nzambe apambola bango apesa bango makasi po ete mvula ezoyaka liboso tozalaka na bango lisusu lisanga ndenge tomisana kozala vraiment merci. Tongeli papa epai tobandaki topesi yo merci mingi nde tomonani mbala ya nsima. Atuka ngai mpe nazongisa bino merci parce que fête eza ya biso nyonso natombeli bino mpe fête elamu. Merci beaucoup. Merci. Na yo na kati ya mission. D'accord papa, merci bombala ya nsima. Merci.
Oya,